na lingomba tosenga kabolimisi eke bapapa bakufa te otala ba image wa mutu azwaka parole ezali papa Zako sima ya parole nga nazalaka na nga te nga nazalaka na nga na mobembo batindaka nga na mayombe kuna na chela bango moko to batindaka ngai kasi avant nakende na le 2 janvier wana na le 2 janvier 1991 o makambo papa alobaki wana na le 1er janvier 1992 ayebisaka biso déjà malgré oyo bazalaka batémoin si bakutiki biso papa tozala mapasi oyo espèce asili kokutika biso e papa batanga yebisi atiki biso nde ye ayebisaka biso papa ndenge nalobi ke une autre guerre qui est en train de se préparer contre l'église kimbangiste mais na ntango wana fo tobundela kaka guerre wana na se ya mabele biso nyonso misato nyonso wana wana progression ya mutu mwindu ezala te po mutu mwindu mutabundelaka ye tata molimo santo eza boye te ntango ayebisaka biso likambo wana ntango le 2 janvier 92 ntango alobaki yango ngana ayebisaka bandeko tala papa ayebisaka biso donc c'est que baza kotika biso tika baloba wana yo bilengo papa bakoki kokufa te taba likambo yango tokosengela yango bolimi mpe papa bakufa te bazala kaka wana bato bapapa batindi na tiera nakendaka na tiera toujours nga nakanisaka toujours makambo ngo nakangaka yango kaka sika na le 12 janvier 92 esika wana ntango tokasa kwatangi discours papa apesi bango mbote mponga nazalaka te esika wana nde papa abosaka makambo nyonso papa diangenda abomisaka makambo nyonso nde alobaka bino nyonso bana bozala na nsima ya ndeko na bino yaya na bino papa simuki mbangu abeti ye na lipeka alobi ete mastodonte donc bopenda filme nyonso wana botala bocomprendre bozalaki bopenda kaka filme nyonso wana bokomona mastodonte esika mpe papa tukemboso ake kosimba mpona papa Zako oyo papa dialunga na apesaki bino papa Zako bosala na ye se likambo wana ebandaka na batata ntango bazali banda 1978 ntango wana zanaka kotanga na mbanza ngungu nabanda kotanga awa na nkamba papa Zako biso nyonso totangi awa papa Zako tanga komi na 6e des humanités aye korate diplôme d'état nde monanaki akende kotanga na mbanza ngungu mpo azwa diplôme d'état nga mpe ntango nakomi na niveau ya 6e des humanités papa Zako mpe alobi te fokombenza yaka mpe na mbanza ngungu ozwila diplôme awa nzoka nde ezalaki bolingo ebatata te kuna nde nakini koeshiwe 3 fois ezalaki na bolingo batata te ndenge nakina bakonse diplôme d'état na ngai kuna na boma na 1981 wana mpe ezalaki mpe na ntina bango moto sato bafandi bakuta alobi ke cette fois ici tu vas réussir mais seule condition nakendaka narapisaka mpe bacondition nyonso wana nde nayekozo ntango tozalaki na batata doki kuna na bo donc po ete nalonga na likambo wana ngai na paroisse kuna na boma
na zanga place ya kulala na lala ka place moko na duki na biro ya fati mengai na bomba ki likambo na ngai na batata ndenge baisaka yuzala kaka na patience likambo oyo ke una topesi yo devoir okolonga ya mokaka wana mokolo mosusu na obimisa makambo nyonso wana soki otumbolinga anabimisa nango na minista 78 wana ngai na ye awa na nkamba juste le 12 février 78 awa na ye na yokuta bapapa bango nyonso misato bazalaki awa sika nga nazalaka awa na ndako papa fumbanzo ya moke mbala moko papa ditele aye bobenganga oyo bapapa bango nyonso misato baza kuna babengi yo ntango nake na ndako place mamango papa mfumalonga bande kofanda afukami nake okuta papa kisolokele papa lialongana papa lengena kusenga nyonso misato na papa ndolomingo nkanza oyo awuti kolonga wana papa zako atikali na mbanzango tu banda ofale na mbanzango batuninga mokolo nini okozonga naye papa soki tosilisi awa le 12 février nazongi bon ozonga noki parce que problème ezali awa bango lisolo bazalaka na bango bango misato batali eke parmi bana oyo bango misato baboti il faut mpe bainitie mwana moko oyo fo asala administration fo mwana moko asala administration alors esika wana bango bamonaka ete bon tobenga po papa professeur kanza wana azalaki bazobenga na bacousin pamba te na famille ya mama salo professeur kanza wana azalaka recteur na université ya lovani mutango wana oyo bitumba oyo ekweyaka ya bana bemi basalaka mobulu ndenge président mobutu azalaka décision ke bango nyonso bazwa bango bakota arme ye mpe azalaka recteur alors ye lokola azalaka recteur bazwi ye sikoyo il a fallu akota prison mais prison na ye fo akende kosalela yango na inongo ntango wana président mobutu apesi ordre abasoda batie ye na hélicoptère po ete bakende kotika ye na prison kuna na inongo bakomi kuna po ete bakita hélicoptère ezokita te tosala boni bon alaka na ndenge ya kisoda alobi soki tozongi na ye tokomema so ngambo ya mokonzi malamu tosala manevre tofongola portière tokotindika ata na mai comme ça biso tozonga na biso tolobaka na mokonzi ke totiki ye basaleli ndenge wana me mutu azokita te batindiki non fo tozonga na ye ndenge nazoti boye papa saidi ayebi malamu mpo azalaki cousin na ye ntango bazongi na ye na Kinshasa ali kopesa rapport ba président Mobutu tala motu esalami mpena ndenge wana président Mobutu alobi bakongo bazalaka toujours très compliqué soki omoni boye azali ye na papa simokibako ale abengi bafumalo tala makambo ezali awa moto nini wana o ndolomingo nkanzo o naza cousin nanga ndoyi bon tala makambo ndenge esengeli ezala boye kasi lokola yaka cousin na yo zwa ye bwaka ye na nkamba kuna azalela kuna ye ndolomingo nkanza nde ayaki kofanda awa na kikoka un intellectuel
mathématicien. Alors, sika, papa, balobi non, non, ye moko. Alors non, cousin kanza ifokaka ye aye batokotia, baponile siko papa zako. Na baponi papa zako avec cousin kanza ifokaka ye agide papa zako. Ewa papa zako apaki na mbanzako nde babengi ne ngai, nazalaki wana. Ngai kama ndengere tali ni kabuzani. Alors tango wana papa zako, tango accroché diplôme d'état naye, abandi kotanga chez les catholiques na awa na nguizani na bazango. Na kei na uti nkamba ta makambo zakuna. Donc yo fo okota na université. Mais papa nkanza lobike yo papa option oyo bino bolingi pana mwana ko préparer ye. Amoni ke fo akendeka kana Lubumbashi. Papa zako akendeka Lubumbashi na volonté na yete, mais la volonté ya bamonyo so misato. Atindi ngai ndengwana na yesi papa zako ke papa na posa na yo. Amba fo o na ba étude na Lubumbashi. Tala ndenge balo. Donc faut mwana moko asala administration wana encadrer lingomba. Donc esika wana nde on ici papa zako aye akenda Kinshasa azwi ba instruction na tango wana na 78 79 na ba guerre tango wana guerre à Shaba jedenga ma guerre à Shaba. Donc ezalaki mwa mpasi mosika boye na bagere eza kuna nde akendaka papa zako na ndenge azwi formation kuna na université. Mais tango azongi je me trompe pas 1980 et esika wana papa Kisolokele ye moko alobi ete yo moko ce n'est pas suffisant. Vous allez mibale to misato. De moko papa Kisolokele alobaka papa Alphonse akende, pena papa Christophe akende. Bamope papa Alphonse na papa Christophe akendaka. Esika wana tango papa kulutu azo kolobete akende na papa Alphonse na papa Christophe. Esika wana de papa kulutu alobaka ke tu es le général de tous tes frères. Le combo, si on a vu le combo, il y a général. Tu es le général de tous tes frères. Donc, yo, faut encadrer bango. Papa Alphonse, na papa Christophe, Bakendaka. Mais, vu la condition, papa Alphonse, on va supporter la bisoté. Malamu tozonga na biso esika wana lokola papa tukembo sondengo olobeli yango eza penza ndengo wana papa zako azwelaki kombo ya général na ndenge akenda kosala ba étude na ye. Donc ezalaki na souci ya bapapa bango nyonso misato, malgré que c'est vrai eloko eza kogene biso eza kosala biso parce que so nyonso komona eke papa zako depuis que mwana na ye azalaka toujours trop brutalité wana nde sikoyo tomonaka lelo pasi eza boye te. Mais na likambo oyo olobi papa tukembo sina ya mari mwimu soki boso komona ye awa malgré mipepe na biso moko toza na kati na 3 toza kotumbola ye. Mais ayebi likambo yango azokangama toujours na papa Simo Kimbangu ya mari yango mpe ya mari mpe azokokokaka na bana na ye. Donc esika wana ayebi likambo parce que depuis 1951 na le 4 août tango mama Bida Botaka ya Christine ya mari azalaka un peu âgé
biso toyebi ke papa Liangenda atikalaka na âge ya 3 ans kasi ayebaki makambo nyonso ya papa Simukimba na makila na biso mpe yango kaka elandaka na ba âge wana ozoyi kaka makambo eza boye te. Donc ya Marie azalaka présente esika mama bibi akufaka aye kolamuka ayebi makambo nyonso wana na ndenge papa Simuki papa Liangenda pronosaka eke tata azali kozonga ya Marie ayebi yango kozomona ye azokangama toujours na papa Simukimba Mukiangani mpo ayebi makambo nyonso akoki koposa nango te. Epui na mokolo wana oyo nga nalobaki eke papa alobili boye boye bandeko mosusu atelemi to biso toyebi o papa Mbemba ya Marie atelemaki abi nga nayebi mwa makambo ngai nayebi mwa makambo soki papa Mbemba alobi ete papa Simukimba Mukiangani atambolisa biso ngai nayebi ya Marie alobaka na mokolo wana mama yangani akangaka monoko te alobaka ngai ya Marie atelemi mpenza alobi eke ngai naza yaya na bino apart mama Mapiadi kuta Mapiadi ngai nde naza mokolo na bino nalobi tolanda ndenge papa Mbemba alobi bango nyonso misato batambulisa ngai nayebi ye papa Simukimba Mukiangani atambulisa biso ya Marie yangani alobaka na mokolo wana yango tolanda esika wana o papa Liangenda silo tiati yango me tozongisa yango alobaki yango na 1982 mais o tososola malamu ndenge papa Tukembosa alobeli yango towololi ye me ngai tokola nayebaki yango nalobaki ete aza na raison ya Marie aza kolanda biso esika ye azali donc ayebaki ye atuka atelemaki na mokolo wana ke tolanda ndenge kamba eza alobi e papa presque zongusona nesika wana fête ya Mutuku Lantino Wabe Luhutu kula nani? Mtila huyo nani? Aja sipo kumoma sieke ya yangu yemba. Wa mule. Merci. Papa vous pouvez retourner là kwanza ndio kushinda kaka ngapi. Papa c'est très important. Parce que le monde va kolanda nde biso. Papa yo lobaki le 16 okoloba. Yango bavoi nyonso ya mokili mobimba eza en ligne eza ouvert. Parce que papa Simukimba Mukiangani alobaki ete akoloba yango lokola tozalaki prepare na batémoignage nyonso wana yango nde tozali kobimisa marche malamu mpe tobimisa kaka nyonso po ete tozwa kimia eza boye wana nde papa Mambanda alobaki boye di bon soki ekomeli ekolukaka esika nini na binango ekomeli
soki bapimi nyonso ebimi nzoto ezwaka kinya te yango bafami misato ezokokende kaka malembe biloko tika so na makambo so ya koloba bongo bazonga na bango chef de famille. Merci papa. Merci papa. Na ndenge opesinga maloba. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Papa, ndenge tozolanda ba intervention na bino na mokolo oyo ya le 16 août 2024. Le 16 août 2001, et pas na biso na kati ya famille ezalaki pasi ya komona ke papa atiki biso ntango totie papa na mausolée le 22 août 2001 na ntango wana moto azalaki chef de famille papa Lutunu Biakanwa Edouard abengisaki réunion familiale biso na kati ya famille na bino bana ya bapapa na biso misala réunion wana ezalaki na ndako papa kisolokele na ngombe kitsuka baoyo tozalaki na kati ya réunion ezalaki famille bana ya bapapa bino nyonso le 26 na mama Nsandu. Deux points tozalaki nango à l'ordre du jour. Tolobaki soki tosangani awa mpona liwa ya papa Mfumabanza atiki biso oye nde azalaki suka ya bana ya mama Mwiu yango tosanganaki biso nyonso po toyeba po ya liboso totunaki bino bana papa akei atiki biso liloba nini papa atikeli biso na lingomba e na famille mais noko ye alobaki boye tokotuna papa Mbenza te po bokoloba nini lokola papa Mbenza aza mwana papa ya Lungana akoexagere makambo mosusu mais tokotuna papa Solo ye nde azalaki témoin oculaire ayaki kofanda awa na nkamba babandaki kotambola na papa ya Lungana yango nde papa Solo biso famille tofandi po tozongisi papa na mabele yango telingi toyeba na niveau ya famille papa alobi nini na niveau ya lingomba papa atikali koloba nini papa Solo azwaki maloba papa mibale ndenge bafandi wana bango mpe bazalaki na kati ya réunion wana bayebi papa Solo ntango azwi maloba alobi merci batata na ndenge tofandi boyebisi biso makambo nyonso na mituna oyo botuni biso oui na niveau ya famille botuna papa prêtre ye aza wana po chaque fois papa soki aza na problème ya famille abandaki kobenga papa prêtre abandaki kotinda ye makambo ebele mpe abandaki koyebisa ye mais oyo etali ya lingomba papa alobi na biso bana lingomba natiki yango na maboko ya bino bana nyonso noko alobi atiki lingomba na bino bana nyonso tous les 26 pour diriger lingomba alobi bapapa kutu bazalaki bango misato mais motu moko kaka abandiki kodirige lingomba me ndenge nini lelo oyo bapapa batiki biso bino nyonso kodirige lingomba ekozala ndenge nini te biso posa na biso ezali
mwana moko kaka oyo fo adirige Lingomba okanisa malamu. Papa Firme atelemi. Papa Firme ntango azwi maloba alobi ke batata eske boyebi ke Lingomba oyo eza ya molimo? Biso tolobi oui, toyebi ke Lingomba oyo eza ya molimo, me nzoto na molimo etambolaka ensemble. Yango biso tofandi awa po toyeba bapapa balobaki nini ote bolimisa biso. Lokola lelo toza mercredi opesa biso temps tozokota beko lelo, soki tokoti beko vendredi tozonga awa na 15h po topesa bino réponse soki bapapa bakopona nani oyo akodirige Lingomba. Papa Lutula lobi bo likambo eza te bokende na bino, mais lokola bosengi nzela bokota beko vendredi tozonga awa tobondeli biso nyonso tobimi. Jeudi anga mpe na masi na mbaza naye kotuna koto position ndenge nini likambo malonga eza nango te. Vendredi na 15h wana biso mpe tobongisi ndako totie batandi bakiti bango nyonso mpe baye. Tous les 26 bazalaki na kati tobondeli. Noko azwi maloba alobi mercredi tozalaki awa biso nyonso bosengaki nzela bokota beko yango tosangani awa bopesa biso réponse nini oyo bapapa bapesi bino mpona mokonzi ya Lingomba. Bango na bango batalani Papa Firme atelemi alobi batata bolimisa biso tokotaki beko mais ti lelo tozwi nano réponse te. Bolimisa biso lokola lelo eza vendredi journée ya suka tokota beko lelo lobi samedi bozonga na 12h topesa bino réponse. Noko ntango atali bango alobi bino nde bosengaki nzela biso mpe tokenano na concertation famille totunana nano bandeko baza kuna bongo toya kopesa bino réponse. Ntango tobimi concertation noko atuni boyoki makambo bana balobi bolobi nini? Biso tolobi noko bana oyo baza mayele donc ndenge baza wana biso tolonga na problème eza na maloba oyo bapapa batika biso fo toyebisa bango soki baboyi na bango na ere wana biso tolonga na biso na problème. Mais soki biso tolobi te batata balobaki te bato na biso balobaki totuni ye mutuna ye chef de famille iyo outi Kinshasa awa mpe na mboka chef de famille aza awa ndenge nini bino mibale eske boyokani? Papa Lutula lobi nga na tongo nakende kuna pa mutamfwa ntango nake natuni ye muta makambo oyo ezoleka ya bana na Lingomba bapapa batikalaki boye biso likambo te obie ndenge nini? Ye alobi ngai makambo nyonso si nasilisa makambo nyonso nasi naloba yango sikoyo noprêtre yo oza awa mpona ntango wana nazalaki chef de famille te mais nazalaki lider ya mingi po soki problème ngai nde nabali koyeba ya papa nazwi maloba nga nalobi wi nga nazalaki témoin papa ntango akutaka nkendolo po bapesanga devoir soki papa ye na ngomeli nsuka bazosolola ngafuna azala pembe. Papa akutaka nkendolo ntango aye basololi apesi mbote bato nyonso babimi totikala kaka biso misala. Papa alobi na ye mutafwata nga nzoto elembi nazokoka susu te
kala mingi te nga nazotika bino nga nafandi kaka nazoyoka nsima na nga soki nga nakei na lingomba nazotika konga yo oza awa na mboka yebisa papa abima lisusu te po mokolo nga na kokufa eyebani te soki nga na nafani nazosalisa yebi atia oyo aye aza pembeni nga nyonso na nazoyo chef de famille alobi papa nga mpe ezosalaka mpasi na ndenge nini balesa yo basimba yo balalisa yo nyonso wana nga mpe ezosala mpasi neti kaka mokano tata nzambe esali biso misato moto akoloba te tofandi ti papa sikoyo aye kotuna ye yo komiko oyo akozala chef de famille nga avana kufa namona ye na miso nokoki atali alobi bato baza na bango me mwana moke oyo ye nde ayeba nale nini nalali ndenge nini lelo oyo mpe soki nga nakufi nanga chef de famille ye nalobi nokonga naza nano mwana moke papa atali nga oyo papa ayebisaka nga oleta sekre nanga moko nokoloba alongai onga na yebi mokonzi ya lingomba eza papa silimo kimamukanga lisolo eza molai tozokata noko tozosikoyo bango tosikaki bango bana noko azwi maloba likambo oyo ememi biso awa liwa ya papa ya lungana bino bosengaki nzela te bokokota peko bapapa balakisa bino motu oyo akokamba lingomba mais biso ntango totali tokela concertation biso te donc bapapa deja bakomisa makambo nyonso ndenge tofandi boye biso toyebi kaka motu moko oyo akokamba lingomba papa Silimo Kimbangu Kyangani noko kutu asengaki epai ya papa ndenge afandi wana atelema kotopesa ye mbote papa atelemaki ndenge aza wana biso nde le 24 wana le 24 août 2001 biso nde topesa ye mbote na kati ya ndako ya papa Kisolokele wana bango nyonso baza wana noko ntango apesi conseil epai ya bana asengi conseil epai ya mama Nsalo alobi mama ndenge tofandi boye bana oyo papa Daniela tiki baza na mutu na yo bana ya papa Mfuma bana baza na mutu na yo bana ya papa Kisolokele baza na mutu na yo tolingi te ngai te mutu nakota bino ngai te mutu nasala boye te lelo oyo bana oyo soki batengami na mutu na yo toyebi te soki yo mama oza na conseil oyo okopesa bana mama atelemi azwi maloba ye alobi ngai naza na maloba te mpona nini bino batata boteyi bana na bino boyebisi makambo nyonso bapapa batika ngai naloba nini bango bana balanda oyo bino batata bolobi tosilisaki te mbala moko basengi pas toujours papa filme Alexis Moussapi alobi batata tolandi makambo nyonso bino bolobi mais biso lelo eza journée ya suka ya beko tokokota beko lobi samedi bozonga awa tokopesa bino réponse noko ye alobi tolandi nyonso bolobi mais biso deja tolobi na kikongo balobaka nzau yokele ngeye ntsisi kati amulaka kuzawo
bokende na bino tokangi nzela te bokende na bino mais bolanda oyo biso tolobi balobi te biso mpe tokenda na concertation ntango bakenda na concertation bazongi bapesi maloba epai ya papa ndenge afandi wana papa azwi maloba papa alobi toyoki makambo nyonso bino bolobi mais biso na kikongo balobaka kanda alonza lukanga tene donc mosapi soki ezosala yo mpasi tozwa nano litaba kanga nano wana po mpasi esila bakongo balobaki ndenge wana ke nano mosapi ezoki te kanga elamba to bisi ngombe bamesana kokata mfumbwa toya kaka nde bakataka mfumbwa kanga nano elamba ete mbeli eleka na mwana te. Vous comprenez? Sikoyo, tangu papa azwi maloba, asilisi koloba, chef de famille alobi oui tolandi. Mais oyo biso tolobi yango kaka ekosalema. Bokende na bino beku. Mais likambo moko totikali nango, point mosusu totikali nango ya Paul. Paul yo oza na problème na biso batata. Mais awa te tosilisa nano oyo toza nango soki tokomi na Kinshasa tokopesa yo invitation toza na maloba oyo koyebisa yo. Paul azalaki vraiment agité mal à l'aise toyebisaka ye kaka soki makambo nini mais noko mpe ayebisaki ye awa te tobimi bango bazongi biso mpe totikali na biso. Samedi, tozeli na 12h na bongisi déjà ndako baye te. Dimanche wana ya le 26 kotelemisa oyo batelemisaki papa na kati ya temple oyo biso tobali kozela bango soki baye tozwi charge nyonso topesi na lingomba atelemisa papa basala cérémonie ndenge ezalelaka. Mais bango bazwaki précipitation wana yango balobaka ke biso nde totiaki ye biso nde totiaki yo donc procédure nde ezalaki wana soki tolobi yango papa na intervention na yo olobi ke séparation ekoti lelo na lingomba à la base eza bino bana c'est vrai papa po soki na ere wana ntango totunaki mituna wana soki toyokanaka na biso na ere wana désordre nyonso oyo eza te na lingomba mais le 24 août wana papa ezalaki mpasi po tokóma na niveau oyo po bana vraiment batelamaki bazalaki vraiment agité donc oyo témoignage oyo biso na niveau ya famille toye kosala mpona bitumba oyo ekoti na lingomba. Au niveau de la famille, papa va te caler pour papa Simon qui va nous faire. Bisous, tout le monde qui n'a pas mon conseil premier adjoint à Zate, deuxième adjoint à Zate. Mais nous sommes au Tigali pour avoir conseil. Le Bitumane, et Moana et Bandaki, la Moukolona et le 24 août. Donc, c'est ici la mission de la Congo et Tataman, le Tataman, mon sang. Amen. Papa, il est magnifique beaucoup. Zambia me na lobaki ke likambo toye bango kaka kala ke kozala boye bitumba boye parce que papa dengiela ayebisa biso nyonso ayebisaki bino ndenge batuna biso biso nyonso esala ndenge moko parce que na kati ya bapapa soko bakeyi mwana moko akono mokonzi kodire biso eza malamu te malamu se tozala ndenge moko wa komona wapi mboka kupipa yusu bashote komona wapi nzembo ekuta likomija yangani walemizininwa nkayibase wamanakayana uzulu yebabantotombe mutakakondwa ngafuko sosako kuna likolo dada zabe nakolo yisibadalenge moko dada zali mwana
plus souvent ça là. Ndenge moko. Ngai mokolo mosusu akokunda papa Umba ube papa Kakemba bango batanga ka Bible bada Genèse tikuna bakuna bango esi likamwatelo boiza la Bible ona yoka ya bote papa simutelo ngela lui bote la manso na Bible esi nkolo Yesu alingokota na Yesu Amati Korapu, Hosanna, Jésus de Nazareth. Oh, Hosanna, Jésus. Ande konkolo de Sbatari. Oh, ndekona biso wa. Biso moko pe kozali ndenge na ye. Bizali ndenge moko. Il faut me balo kumza biso. Ndenge yo kumza ndekona biso. Hosanna, Jésus de Nazareth. Biso pe kondo kumza biso. Hosanna. Laisse-nous Jésus de Nazareth. Hosanna. Laisse-nous Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est le problème de la vie? On nous a besoin de la bouche spirituelle. Papa de l'Église sont là. Quel papa Simon qui va vous faire la vie? C'est un cadre. C'est quoi dire? Tout le monde est pas moi. Alors, vraiment, il faut voir, c'est ça la piété. Nous sommes même si on dit que nous avons la bande, hein? Et nous sommes sur le niveau. Mais, quand vous voulez le voir, si vous voulez, 2001, 2020, 24. 24 là. Est-ce que vraiment, est-ce que ma photo, c'est quelque part, mais là où est mon tourbillon? Bon, moi, je suis conseiller spécial, conseiller direct de l'état de mon centre, la question de la solution de la comportement de la merci. Ah, Goyo, le monde qui est mon maison au Québec. Ni bague au Bolaniwana, ni le cas de Sous, c'est bon pour mon capot. Est-ce que le monde qui est mon corps de mobilité aussi de la cacao? Oh, le chef, où tu peux pas, le gars qui a volé. Donc, le monde mobilité attention. C'est mon allié dans la survie. Nzambe mozalisi, Nzambe mokeli liboso kofungola monoko, nasengi bolingi limbi. Kolo Yesu, merci mingi kopesa nga maloba. Likambo nalingi naloba ezali po epesa biso bilenge mayele, surtout biso jeunesse nde tozozala victime. Likambo tozala na kati ya lingomba ya solo ezali bolingo ya Nzambe. Bambate et banda ngo banda pe bikeke bibilika ya bandeko na biso bana Israël. Likambo na lingi na loba ya ngoyo. Na nsima liwa ya papa Ulutu na papa Daniel. Na vile ya Kisangani, tozwaki visite ya bapapa, ya bana ya bapapa. Mutu ayaka liboso ezalaki papa José. Na nsima ya boye ya papa José, Papa Armaye. Nasima Papa Arma, Papa Simon Kimangu Kiangani aye. Natangwa na bazo benga e Papa Seros. Et dans la 1993. Ya solo, ndenge na uti kolobaki, eza bolingo ya Nzambe. Soki pe balingi ke lelo likambo nesila akosilisa yango kaka. Tozalaki na carte ya scout. Bon, attends, on a un protocole, moi, on a correct, scout,
presque bamouvement nyonso nazalaka mais mokolo nazalaki nazojouer role na scout nazali na garde nzaleleki biso tosali 3 jours baprotocole bazopesa biso biloko te ekomi na ntongo vers ba 9h30 papa aza na réfectoire azodéjeuner natali moi nalobi ndenge ni papa azokota biso boye kasi kaka simoki mbango aliputa ye oyo papa biso jeunesse na yo tozonyokwama kaka mpona biloko vraiment mpona nini ozotikela banyokola biso boye kaka na seconde wana mama Janine mwasi ya papa ya mbuya abengingaki papa azobenganga na réfectoire epesi nga émotion ngabi eske papa ayebi mutu neti nga wana mpe nazalaki mwana moke mpenza naza na deuxième co lelo tozobengango 8e année mbala moko ye moko papa bimisi elongi asali loboko viens ma fille nazolenga directeur ya protocole na biso papa bambara akufi te ayeba akompagninga na chefu na biso ya bascout te yaka tokende papa azobenga nakoti libisanga papa naloba likambo ntango nakoti na réfectoire mbala moko papa atelemi abi nono zwa place omelati nga bise te nga nakoki nafanda na kiti place oyo ofandi te mpe nakoki kodéjeuner na tasi na yo te ayebisinga ndenge yo boyi nga mpe nakodéjeuner lisusu te asimbi nga na loboko toye na salon sikoyo abandi tosololaki mingi vraiment tia ye kokotisanga na chambre place mama azalaki akangi biso na mama na chambre ezali ba 9h ti 15h aye kofungola biso atuni mama bosi bosololi na mwana natie noki mosusu anga alobi yango te eza secret nanga moko sikoyo aye kofungola porte atuni mama bosololi mama ayebisi etie yakokaa kosolola biso bamama te kaka bino bapapa papa abenzinga tosololi sikoyo akomi kolakisanga makambo ebele na nsima aye koyebisanga boye na mikolo ya nsima mobu makasi ekokota na lingomba basimoki mbangu bakobima ebele mais nga kaka nde simoki mbangu ya solo eputa periode ya mazali kobenga esirose basimoki mbangu bakozala ebele mais nga kaka nde simoki mbangu ya solo ifo tala kote nini nga na kozala nde olanda nga alors likambo ezalaki na 1993 lokutakano ye kokota mobulu oyo ye kokota na lingomba na ville na biso bino moko bozoyoka ti lelo kuna eza siège ya 26 mobulu ye kokota kaka bango bazodefle courage moko yelingaka ngabi te papa alobaki kote oyo ya kozala nde biso tolanda bamoko na telemi na recruté quelques jeunes ya boreki neti mama bijou ya cabinet mama marine bisongo boya mpe todefile defile ya 3 ekala 1 biso bato tobandisaki yango ntango todefile nde sikoyo kopesa bokabwani bata 26 bake biso totikali likambo naka nde na ngai nalobela yango parceke ye moko deja na 1993 alobaki ke mobulu makasi ekokota na lingomba basimoki mbangu bakobima ebele me nga nde vrai simoki mbangu oyo nakotambwisa lingomba merci limbisanga papa lelo na komba tata mwana pe tata moli mosantu na toni bino papa lokola bozinga courage boya awa talaka ndenge biso tozali nde likama nde bakolinga koloba kokala mais c'est dur alingi na témoignage na kopesa bao balobi awa liboso na oyo balobaka na ndeko ya nzambe moya komata kuna ezalaki te ntima okona kuta sukaka koti biso tobandi koya wana ntango akala na koko na ngai so toye toleke pa mama mwilu tokenda lukengo ntango nzambe kozala na lukengo kuna mitama donc butu okoya na butu okobima na butu ezalaka ndenge wana donc aliate wana ngai nayeba yango toputama wana me mpona koyana likambo ya papa Simon Kimbangu Kiangani wana makambo nga moko na vivre papa jangenda aye na Brazzaville asangisi bambuta bino bahonore bozopesa na bana oyo okotikala komona pasi utawa yukusu honore ndenge oyo okotikala komona pasi wana likambo eliki bambuta balobilobi wana balobi papa sika boyo tokosala ndenge nini ime miso na bino ezokomona ndenge nini ngana zokopesa honore kuna mpe moto ezosala honore ezalaka te bozela
Sikapoye 87, réhabilitation Papa Simon Kimbabu. Nous avons un grand organisateur. J'avais fait traverser près de 2500 bateaux à Djekaka dans la ville de Kinshasa pour assister à la réhabilitation. Parce qu'à cette époque-là, j'étais aussi protocole. Donc, Papa Moutamba, tu organisé à traverser Wana. 2500 personnes, ça va traverser dans le bateau il y a 7 février, il y a station. Président station. Mais, tant que tu as ici, tu n'as pas Papa Djangé. Ah, mais, yo, on est aux autres à la boye. Même, on est aux autres. Ok, là, nous avons. Il y a des Makamouana, c'est pas en actualité actuellement. Mais non, parce que les gens qui sont il faut quand même l'accepter. Mais bien que ça n'est pas nous avons fait nous avons pas nous avons fait des réalités. Nous avons fait ce qui est coquille, vous voyez, voilà il est. En 1992, dans 90, dans papa a en Suisse. Aïe, oh, papa, c'est pas que papa Djangé a koufi, donc il a koufi. Ou on a fait ça comme tout dans ma casse, tout dans la mais Albati, le vide n'existe pas. Moto Azali. Mais oui, vous avez beaucoup d'enfants, mais il y a des gens qui tout à l'heure, il y a des moko et balé ko salama pa colon la Kinshasa. Ba tien c'était, ba tien mama futa, ba tien kato le colon kuna. Mais ba to ba mata ke ko kato wana tsaki passe. Mais ça qui na moto oyo akoka ko kuma pe kuna zubu kato. Donc moto wana ko mona yi. Ah. Donc quand il ko kaka ba produit lingwa. Mais oyo ça oyo ngamo na vivre na wuti na Brazzaville. Là, je suis réalisateur des émissions qui m'intéressent dans la télé Congo. Là où je suis dans la vie, ma caméra est dans la cuna. À l'époque, papa m'a jamais dit, papa, c'est moi qui va regarder mon sang. Mais tellement que c'était embarrassant, il faut que je Kinshasa. Parce que là, sur les Kamodali, la classe est grande, il n'y a pas papa. D'ailleurs, tous les week-ends, on va traverser pour aller voir la instruction, et pas papa, et le message, et pas papa. Tous les week-ends, chaque vendredi, je traverse et la Rozoga dit lundi. Papa. D'abord, pour réaliser l'émission de Papa Ilévé sur le problème et la demande de pardon. Dans le Baroud Tamonos. Dans mon acassi, Naye, la Foucault, la petite mode. Avant d'ailleurs, la Foucault m'a dit assez toi. Le papa, je me sentirais mieux à genoux que Kouvan. Il y a le même assez toi. Quand le papa, quand on dit tout ça, il y a le papa, c'est moi qui m'a dit mon sang, parce que il est bon de venir. Il y a beaucoup de voyants à la télévision. Parce que, non, pas le dire, il va monter. Il va monter. Quand le médecin va mourir, il va monter. Elle est là. Mais on va attendre jusqu'à qu'on soit patient. Celui qui va proclamer ça, solennellement, le papa c'est moi qui parle, ça m'a dit mon sang, c'est Takawa. Vous avez la banane en gaï. 92 mois, qui me 2001, le 12 octobre, tu y es dans le Kwanzabé, à où on a fait, le 12 octobre, le côté de la Kwanzabé, au Tozalaka, à se souvenir, papa Simon qui m'a fait un atout malheureux. Pendant les leçons de Gustavo, papa Simon qui m'a fait un atout, il me semble. Tout le monde a dit que papa a une vitrine, il y a des temps, pour tout ça, comme Colwana de Yébiango. Donc, il me suis souvenu, je suis souvenu, là, il dit que mon papa là, donc il dit papa Simon qui m'a fait un atout. Papa firmait, vraiment, papa. Alors, il y a papa. Ngai, ndio tuzaliao. Paul, wagono sio wazaliao. Tato, soda ye. Bana tasuna musala te. Ye tembo la koko na biso na libumu. C'est sûr. Donc vous savez que
yesu gaye bisu tsaso kusala papa tu je pe kan ndenge moko sila botango bakabani batini nga émissaire papa firme ah papa mbala yo ça va bien nga vraiment donc yo tinga yo ka kuna côté ya le papa pardon olim sanga na zali kurutu na yo mais ko ba boye na makambo teli la guerre na auto ba turbulence kuti na mukili bakende isika pouvoir ezali esika pouvoir ezali esika bakendeke esika pouvoir ezali esika bakendeke papa firme pardon ngai par rapport na likambo na lubi na yo pouvoir ezala nkambo yo soko ngala nandi yo uzana kaolo lendo te uzana kaolo lendo kuchanga sekani pardon vraiment c'est que je vais ngala uzokutana plateau de 15 ans ngala kilisika oyo asimbi mbwale lendo ye wala na kolanda c'est là où se trouve le pouvoir mais yo yine côté papa firme yo yine ngo papa Daniel bana ko bana biso soki mbwale lendo télémité ngala ko bougeter le pouvoir c'est le mbwale lendo si là vous vous bengangai donc tu as sikani ni papa pardon et le ko ba bandini zo fait la plateau 15 ans ah mais le ko lo boinga ngana kena ngai akina na ye tabela tikala na ngai nali kamo iteli lisusu oyo papa ba le ba yawa basi papa jangele kuti batama salaka bana ko tambo na pona ko sekisa by all and black papa simo kimba ezalaka pe na Brazzaville wana na zamana moke tata nga bali kuna mangana na Vespa atambolaki bato nyonso bali ko sambela ko ndo papa simo kimba pambadis ba ngunza ba bulamananga bango nyonso ko papa simo mbangu ezalaki na monoko na bango en l'occurrence papa Samba Paul personnam yazalaki moto ya bulamananga bulamananga wana ngala kenda kutuna mais pour les bulbaki bona bulamananga alibete isu de ngakite to kangama et wana to kodaka kombo ya kimbagisa bulamananga mais bali kukwara papa nana bali kenta mo yosa papa ya ngina ah bon ça bongo donc bulamananga ko yoka na Brazzaville moto alanda memanga ko papa Samba Paul c'est comme tango to tamboli papa ya ngina da tamboli na ba secte nyoso wana kona ko na bango o ya comme ingomba ba reconnaître que le 24 l'histoire de Kinshasa ngala bandi musala ngai oya kusakana na biso tozala longa logo moko mais malheureusement toke na ba to ya ba takana la carte d'identité toke kuna yule musala ke tata nani o papa Simo Kimba oyebi vraiment ngana na mwana papa Simo Kimba na jana pa mwana papa Simo Kimba sila bona hiko to bino oya to sangana to memalika mona biso ale biso to limité bango batiki to ke pa kula mananga wala tata Samba Paul yemo kwa lobi ah ngani na memaki ngomba oyo na lobi na bino ha to bana ko samba kimbangizi na leka na biso sika boy tango ekoki ba yabi ngomba donc oya bona dangai to la sima papa ya ngela tata bwana le papa, yo me l'a dit comme tout. Jamais, puisque vous l'avez été. Vous l'avez été. Vous l'avez été. Il faut tirer la vie pour la mana. Parce que la mana, tout le monde pour la mana, on est isolé. Donc, ma camarade qui est belle, c'est le fait que tous alliés, la témoignage, mais vous avez témoigné, moi aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai témoigné. Témoigner, c'est important pour témoigner. Est-ce que Yesu c'est ça que ya awana na no parce que kwa yemi Brazzaville ba ku ya pena ku ke ko sama donc ya mona tiniro leo yemi c'est bien que témoignage oyo ya onga na iko bino to la que ngala yeba ki makambo papa la rencontre papa Simo Kimba na Tegol oya l'extrait ngala makamwana tamina katika fadi wa papa Simo Kimba na Tegol oye ya gote oya l'extrait ngayambo yenza mena ngai ndeni papa Simo Kimba yangai awutaka na Pointe Noire ayena Brazzaville
dans la commune de Brazzaville, bakengaki kwa moke na oyo tobengaka Jomali. Ngai mpe papa jange napesanga mikano nakoki kokende na ndako te na pogwa soko na l'église na centre d'accueil te. Donc ezalaka na ngai depuis 88 ezalaka na ngai lokola habitude soko nauti kosala onaleka na plateau 15 ya mona te na ndako. Me mokolo wana tokutani na papa siko kimbakutangaki ayaki autaki na Pointe Noire siko babimaki na papa Jomali na tata moko azalaki na pick-up ntango bafini kozonga na bango nayebi te eloko nini ekolanga ngai ngabe nabandikaka wana ntango bazongi ngai je me suis rapproché de papa Jomali me bouti wapi otokuti na case d'école case d'école eloko nini labo boye papa abimi motuka ate wana atelemi wana abimi na ye donc aye sika boye ngai lokola eloko moko batiaki na kati ya motu na ngai lobi papa sikokimbangu kyanga azali voyu te soka kotelema wana donc likambo ezali likambo nini babandi kosala barecherche kaka depuis 88 nayi koyeba sikoyo papa sikokimbangu ayaki wana bakutanaka na papa de Gaulle le président de la France. Au moins, donc nous avons fait makambo par hasard. Donc, on va y avoir ça wana, les badala beaucoup loin. Donc, au quel avis, papa, je tenais à témoigner de là. Si on a pas de Zaka mkomtuto na matati na msho central baba wa section de machine na ziko baboye bande kwa zonga mingi ile bila mambo baba simu ni mwanka na niemo kwa ile kama kama ngoroba ya hapa section de machine ya lodi ye na bomwana yende mtazalaki kwa affaire ya papa simu kwa banka ngani kama na bazalaki na treasure na bana dike ye mtu azalaki kwa papa simu kwa mangu suki mamukola mususu alafina papa simu kwa ngani aladi ete yo ndale okake yo ndem to kuchikala mkonja lingomba na fikona mkeza lutu yo ndem to kuchikala mkonja lingomba na zoko maletre yo kotaka na letre meleta ngo na kutama na mishule na kutama letre ngo na kikosi soko taki letre ngande na ndimike yo za mkonja lingomba ko soko taki letre ndo ngana yo to kubeba na watu mmoja bon ça va problème de la kamati letre achie papa na kikosi abandi kotanga na letre papa zali aibi ka kwa mtanzo mmoja papa abandi kotanga atangi ti na suka ndenda tala betu mapoko bandali na ndimike yo mkuja ngo banda kungo tata ya mwana bi msato amen okoli misabiso baloba ona koloba ya suka ya ngoye pe bino jesheki obongama ndembo moko na kosela babina ndembo kobeta yango nagaki te soki boakompagne nazunganisa bino nyonso na bana nkamba na bakenge soki bokoyemba eyebani na yango ndembo yango wana koklotire makambo na ngai ya suka solo na makambo nyonso oyo elingi euti koleka na mokolo lelo na ngai ezalaka na nga pasi na ndenge nini ezala papa kisolokele ezala papa lialungana ezala papa liangela likambo kaka babanda koinsiste epai na ngai mukolo oyo biso tokozala te yo nde okoprononce succession ndenge nini tokozalela po ete mpona kogarde trinité po mokili mobimba ezali kozela eke trinité to lingomba tata simu kimbangu mwana velela eyokana lisusu te na mokili mobimba na ntango wana
conclusion komona na kaka ete molimo santu azali mutu te kasi azali mupepe kasi tata molimo santu azali mutu azali tata Simon Kimbangu. Donc likambo oyo batata batiaka epai na nga na kingo nde yango wana ntango emonani ke bapapa balingi kotika biso bango nyonso misato esika wana nde papa Kisolokele ye moko ayaki kolasanga mpenza singa na kingo. Donc oyo ezali lokola bataba to bameme ya mayombe bazalaka na toujours en divagation po balia biloko ya bato te ale batie njete moko moya akende mosika eza te yango mpenza batiaka ngai mpe na likambo wana ngai to bazali koyoka motema pasi na ndenge nini mokolo na koprononse yango na kozalela ndenge nini. Est-ce que natika kaka désordre nde wana ou bien nandima makambo batata batikelaka ngai. Alors sikoyo na 1990 wana après le 12 février wana ndenge tosengaki bapapa bakufa te esika wana papa Fumalongo baliangenda yesakinga yo mbenza oyebi yango malamu situtia yo singa na kingo okita omata likambo wana eza pai na yo. C'est vrai nalukaka nzela ya kokima lukaka mpenza nzela ya kokima ale nazwi makanisa kosala trafike na ngai bangombe nakende Brazza nakende Angola pasoyo nde na bandaki koluka nzela wana ntango naki kosumba bangombe na Goma nakende Brazza papa jangina likosa yesinaka plan na yo toyebi yango kasi kokokutana kaka na papa papa Fumambanza ntango na ye wetendaki lozwa bangombe bandeko na ngai ya Goma oyo bazali bayebi likambo ndenge nabombaka bangombe wana na ndako ya résidence kuna na Goma. Esika wana nde sikoyo namonike makambo epeni pene makambo ekomi pene yango nazoluka nzela ya kokima kasi mokolo wana nazokende kozwa bangombe mpona kota nango yango papa Fumambanza yesakinga tika nanu makambo ya bangombe zwilanga bainstrument ya faki euti soyo okende kozwa yango na mwana papa Mpanzu aza wana ayebi ndenge nakomelaka kuna bamusicien mpe si balobelaki ya likambo yango kasi papa Fumambanza yetinga lokola yo natindi yo nozilanga bainstrument kasi namoni eko likambo wana ozokima yango kaka me yebaka toza na singa na kingo soki te okokufa ngai nayoki motema pasi jour wana tozali kokende Goma mwana sikoyo papa abengi nga la première fois mbena ei ronsa mutu akutela okununga seyoko lofwala ngeli moneke okokufa na ye ekomi pene ye azalaki na ndako na moke oyo ntango wana tozokomata na se awa ndela pe okiki na première fois nalingi namata na camion deuxième fois abenginga mbene amoni ndenge kozokende boye liwa ezali na accident papa bino kaka nde botika nga te bino moko obosani oyebi mpona nini ngai naza koesese boye soki kokima na yo te soki okimi kaka liwa ezokozwa yo mpona mata na camion zoyaki na bajose masala na baritanta papa abengi nga pour la troisième fois na ye lisusu mbenza namoni ete ndenge ozalaki na programme na yo kende kozwa bangombe okota na yango ngai nabomi yo programme okende kozwa nani bainstrima na biloko mosusu na mwanda
namoni possibilité oza kokende kaka ndenge wana papa nasepela te na ndenge nini yo olobi bongo nakisa likambo ngona nandima likambo nasa motema te nazokendeka kozwa biloko kasi yebaka ete esika ozokende kosala accident mortel ntango nakitinga josé masala tikala tala likambo papa ayebisinga comme ça yo otikala koyebisa famille ke papa mbenzaki kosala accident akufi mpona likambo josé masala alobi vie tofandi na yo mbala na mbala totamboli na yo kaka sikoyo liwa ezoyela yo ngai natikala esika kokufela soki ngai nakobika nakoyebisa mpe ka masolo na famille ndenge ndokufela soki bibiso mibale ezokufi essentiel ye moko papa mfuambanda asi alobi yango e tokendaka papa duki basalaki témoignage ya likambo yango e tokendaka mwana tokei tozwi biloko na kozonga ndenge tosalaka accident donc la nuit du 17 au 18 février 1990 wana oli nakufaki te nde nazokaka na motu papa josé masala bagratini na liquidation ya baepole na baritanta banyonso wana papa nde atindaka papa simoki mbambyanga ndi yani oza kunkokola kulu mais papa mfuma mbanza alobi na papa simoki mbambyangani te aya awa na nkamba te akende tout droit na kinshasa epai ya papa mfuma ndo tokomaka na ba 19 heures na kinshasa kuna si je ne me trompe pas le 24 mais le 23 février wana 92 tokomi tout droit na papa mfuma ndo ntango tokotinaka papa mfuma ndo wana nazalaka na etiendi nanga na motu papa mfuma ndo alobikaka ete mbenza olati couronne okima mpe kokima te olobike nalati couronne nakima lisusu wapi mais papa azalaki na ye wana ntango tozosala na papa mfuma ndongo ninga toyebanaki na papa mfuma ndongo na ndenge eke likambo wana kaka ete soki bango bazali te nana koyingela na esika na bango papa simoki mbangutanga nde mpe na balandi mibale likambo kaka wana kaka yango nakendaka kozoka na tela mwanda na pita wana na klase wana likambo wana yango kaka mpona ngai mpona lelo nasukisi mpe nakosukisa na nzembo oyo apalimisanga nzembo oyo donc ekotinga mpenza na ndenge ke nasenga yango etumba oyo tozali komona ezali bazokobundisa kaka ngai molimo kosa Baluga, Balugi.